très cher internet de HDD Solutions TV. Dans une émission, on a une confirmation. Les autres me confirmé moi ma solé belé belé na jeune moi lobara qui tout quoi lobara bien ma cassine ici bino que boro sepela naie aza artiste comédien a me robete la biso ma solo ya makambo ezo me ma négativité na ba positivité ya théâtre azara convaincu à lobali boso na bino be mo capé comprendre na biga lobara bien. Si je suis déjà même langage avec mon réalisateur Randy Dikam, réalisateur à mon amoké à balancer déjà na artiste autozoyama. Bonjour artiste. Ouais, bonjour Hervé Dikam. Bonne santé. Ouais, santé vraiment qui tourne grâce à Nzambe ndeka bomona donc pepele. C'est présenté dans notre Bolanda biso ba landi HDD Solutions TV émission confirmation ba abonné na biso mais quand on s'est présenté ba eba yo. Ouais, merci vraiment mingi ya oloba izala vraiment penaté et chapitre 16 soda lipana donc aza vraiment moko ya ba artiste et comédien mboko Congo parmi ba artiste ba sala fier ya mboko Congo donc c'est que chapitre 16 mobutu azana donc mingi vraiment oloba nezate mais au fil et à mesure de ce côté toujours qui n'est pas vérité pene ko bima trop parce que na pas simarasi na mutema na makambo. Ah, ok, chapitre 16 alors ça la fierté ya art pourquoi bien au chapitre. Ouais, chapitre 16, ils ont vraiment pasteur nanga papa nanga molimo afanda tala bio fo za la chapitre 16 na tuni pasteur comment aya ko laksanga na ba vexer musuza na bakati la Bible na ba Jean 3:16 donc ya yibika ka 16 wana verset ayibi verset ayibika chapitre yibika ka 16 wana chapitre pamba abinanga ka chapitre muzuna 4 wana babi car Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique donc fils unique yango ye atali a mon habité fo na pesa ngo chapitre 16 parce que makam onga na mona ki bo mona mutoyo donc c'est ça vraiment des gars donc il y a un phénomène à l'attaque non comme moi na lenda na ce qu'il faut le na minute au so de lo belamamba art aux en mouvement nini et puis évolution na yo na monde art ezande. Ouais, merci vraiment mingi évolution na ngai eza vraiment toujours likolo parce que nga bimisi bato belé na mamba théâtre mo peso bima. Oui, nga mo sina bima ngamo sina bima ngamo chapitre 16 mobutu na bima na sala ba film minene ete kama na ba poto batu ba yebi nga omoni mingi Congo na biso ne to vraiment tourner ya kangama on comprend Congo to ngalema parce que atona ngalema excusez-moi pour na terme ngalema surtout mingi ngalema donc to lingi arme to mi pesa na makamu to salati to mi pesa ti ko nini ngo kanga bino na ngalema nini kanga ya vraiment ki mutema mabe na pa na ngezab na ki mutema mabe. Mutema bango ebanda ndeni jalousie te soneti Herva paye moi car ne banini au moins na Chadin lebi kalu ayokeli ezua au moins tamzo Eva kalonja ayokeli ezua tala problème hein siko pourquoi kaka ngalema ki mutema mabe leki trop toko c'est la ravine abso gauche makamute mon père ya ngwana toko c'est la ke makamute biso mo non yo lelo benga na émission o benga to sala émission pour lingo défendre ka gauche kaza mutu malamu o mbinza mobimbe boya ah veninga lana solo mabe na etro c'est que na kosi parce que ngape na leka pavé na travailler pavé ngani na aboya donc ve ata ba mabe na yi bolam pese belé parce que na Congo mobimba na ngaboya ve gauche après ve gauche ezanga chapitre 16 ah na ndenga ngalema to na ndenge ya art o tozo sala ya Congo mobimba do chena ba niveau ve gauche azana ngo ya art ngape na sena yi parce que na sima ve gauche mutu azati bo ba vidéo te na ngalema nanu ah ok na ngalema est-ce que kotangela nga 5 ou 7 personnes 5 personnes kaka o ba bima na ngalema na monde a oyo to ba kima na ba biso na ba kima na ba waza na koza le gratter masa na nga Jorvi Mwanda masa na nga Jorvi oleki Jorvi Mwanda po obi après gauche yo oleki Jorvi Mwanda Jorvi Mwanda ada ya to sakane to beti de basket banini neza la kana ba terrain ba lycée donc wa bina mutu na nga donc to benga na ka to ko chaka donc coup de chapeau question na nga na ebité na tuni yo lobi après gauche youth mais yango wana mais nga sko na ta na otala bon tous les canons na deuxième pour continuer question continuer deuxième Jorvi Mwanda pas Jorvi Mwanda par yenani à part Jorvi Mwanda non après Jorvi Mwanda na ngalema masa na nga kadera comme un joueur na poto na tanga sunani
Papi Kader. Comment jouer? On jouer na poto ya na Renaissance à côté na kata terre Renaissance ba ti va reza ka gangi trop. C'est que arrêlé. Wa magam na yi ngana betani magam chapitre 16 soldat lipana donc boyika ya ba comédien. Boyika ba comédien même ve na gauche na kena représenter place moko boy. Vers la te ngana côté bani ba oluka non na nyanga ko bimisa voix ya ve gauche. Na nyanga ko tamona na démarche avec gauche bazala te ba présent vidéo loin bazala wana. Bimisa na voix gauche. Ngai dalingaka papa na ngai toni. Papa na ngai toni tango tozalaka na ye. Wana eza ba biloko moko boye. Na linga mna kokota mozino te pove ayebisa nga chapitre zala calme na makambo. So la na vi mambo ayebisa na ke chapitre zala calme. Pour na vi ke ve abuda ba tu na ebité etant yo lo babo lo bangoka par sentiment c'est be savez bozala gina ye avant mission, obise ke na ke c'est peso qui pas bende. Honorable Willy Pelenta. Yeah, apesa ki ngai mbongo. Donc eza ba biloko ya ve. Batu batelema baganga na makia lokola ve. Donc yaza père, aza pena père. Oyo abo aye zua. Même na mouvement na ye balimbisa nga na tikala mona mutu moko kutateke a bosser makasi lokola ve. Azati. Ba ve toni ba bima eloko te. Hein? Yuzo boy ve to tikatala. Ve ona na no yoga pas art. C'est un V, c'est un papa. Yipsanga obo ve toni na mambu nini. Ve toni aza artiste. Mais na mama ba art ya comédie ve toni a vraiment libanda trop. Okolo batam su moi muke président so ali makiangando ye pena nzambe a pas mola déjà yo ebikaka. Et puis a boto la ve toni mouvement. Te eza makama makila te. Eza makila na étoile. Monta ve coup d'état va aller là mabe pour ani pour mouvement za ya. David Kalonjo moni makambo yango na ebisaki yo. Hein, Dieu donné moulanga donc c'est que vraiment que tout ça na Hervé Dikami yo. Et on a le bako Hervé Dikami. Donc moni vidéo c'est faut tout ça un peu vraiment calme, tout ça la précéder. Tout ça malème n'est-ce que tout ça là tu. Hein, un chapitre 16 artistes parents. On a père double hein. Papa na Lopez na lanto. Parents responsables quand même. Oui. Oui. Bana bazali na palais papa de gars autangi de combien autangi Jorvi Mwanda autangi Vetoni ocho boudé tout de suite là à part y autangi sona venanga masa na ngai Jorvi Mwanda autangi na lobe comment jouer na poto masa na Papi Kader abeta équipe ye baso na club mon na poto banini ya 4e division non wa makam nai on a pena mais yo ne to bete sur ma solo biso de bébé ma monade na bi to zalaka connecté na ye wana masa nanga to sora na ye même na ba Christian Luinda ma ba ebi yango to lia lo so mafuta na vini Mwanda lima 91 pa ba Eric mama alisa forai wana bolia lo so mafuta na Christian Luinda wana ma lelo Christian Luinda manana lelo mais ça patron te so epsinga na ba joueur à Congo na mboko numéro 1 za Christian Luinda ma monstre biso ko to emele nzembo na ya yo akina pa wera maso na nyo masa na yo ya yango komoni akasunani ya bando yemba voix ebolote wana ya yana yo ndo mambolo banga za te pona ko kompa pona bakiselo malo bluetooth wangila ya yana bluetooth tellement ko boudé les trop ozobima ko libanda champ ya yana wangila wabna ya na ngai to kolina ye mosani ko mama sana te moi kala ye boudé trop ko boudé memelo ba problème yo boye ba Vetoni veninga boy autangi de ade tanga bakisana ka 3 poto les gars question ta de fandia masana nga Kader azo pe chance obima nganem na PC ba bloc akoma jouer omoni yo sokoli ozasama pardon ba bloc atanga na créer on toana ba mouvement moko ya c'est no ba vitesse na ye akei bayaka na ba maso nani o apanda na basanga mamba nani okafuba na mouvement na bayaka mouvement ngati to travailler sika moko na masana ka fuba o alobaka ni ngana wuti na mboka na ekotala tata na tata kuna na moni pasi makasi ngana na Kinshasa ka fuba wana baya to travailler na bango to bosser na bango ti to saba makamulo lolo baya bakina na ba 1000 o meli trop na question na comprendre te tangela nga 2 personnes rapidement to leka même président na ngoma robot ko chapeau on a ancien makambo so na boye même c'est que le roi ezara gauche après gauche yo après yo classé na après nous avons ngoma pour nga leka na TV avec ngoma
na les gars TV pe ngoma na gars biso TV na sape makam OV pe na air mo bo senti ben mo sans fréquente mais veut pas finir les gars petit ba janvier bakangi ba biso TV yo baza en scène bakangi biso TV na ndeni po na biso TV ba te to les question to ko fanda te lelo nini bogos to ko sana ngalema po arimata nini ozo à part ki muté mabe ce que yo proposer nini loko lobi ke muté mabe ndezo kanga ba artiste ngalema yo o proposer nini en tant qu'artiste. Ouais, merci vraiment Hervé Dikami étant qu'artiste mogoyo et non préféré pena que non tous il aura le bosso dans no bolingo même bible on mogoyo lo bom dazeng bolingo mo na nzambe te Hervé do so bolingo ezate na bisayo poto kutana nzambe za pas ce jour en nanga na tuna ba difficulté ni bozalaka nango pendant ba moment na bino ba tournage pour bosala la pièce les kana TV ni ba difficulté ni bozalaka nango. Ouais, merci. Après dit comme mina ba jour na tourner ensemble là. Na tourner ensemble là. Mais tournage peut si maté et comment problème ba pile kata pile kende bon. Passe ya bateau on na bengi saka. Na ba laro on na dépenser comme ba 100 francs. Ya bobo ba ta pesa ngai. Ya die donner mulanga pesa ngai pour na ba makambo na cha même les bêtes pile peut bouger ba tout na ba zonga nja ba la na pesa bon maintenant ça donc 3 tableaux pas moi donc maintenant donc ils a vraiment le mot boy il y a liboso na ça là on a pas correct dans tournage donc le peine pas si on non il y a liboso ya tournage tournage est raté pas si fort pas toi tout bailler donc zoua. Maintenant qu'est-ce que vous gagnez pendant que vous tournez vous gagnez en nini au bengsi ba tout bailler les qui na TV vous gagnez en nini. Ouais, merci vraiment ming net mikolo to comme na biso mamba YouTube internet moi trop. Pour moi TV na biso ya Congo ya Kini donc ils a trop vraiment au travail ba au l'équipe ba monio. C'est malango pose une loté donc ba succès mo boya banzala. Donc même kuna famille no ba mo boulé que net bongi mais ça succès ça ma pas moi gauche et ba ngi banini. Mais neti boy président ngoma auto beta zimamoura isimaka Hervé Dikami gagnani wa maramna e moi yo za rapena mouvement na soit gagner quelque chose au bat moi to moi atamo ka moni na gagner va pesangelo te ah pepe na pesangelo te na leta ni 100 francs na été le compte ko to pesa bala belé si il faut demander quelque chose dans le gouvernement dans la ministre qui tire art. Mais quand on a le mot pour la bino artiste à Rosani pour la bino. Merci vraiment papa Nabiso ministre. Chapitre 16 avec tout le respect dans le linette. Papa Minza et Laura Liboso zanan. Minza a été le bel artiste nyonso. Non, artiste nyonso. Kota non makam Nabiso. Donc l'année la peine dossier Nabiso artiste biso tout parce que tous les communes Congo mobima l'année la biso artiste a na posa e ba droit na ta artiste. Artiste a posé à Ibaka droit naïe. On comprend parce que mon akala bat nous comprendre art que non art est là au moins ba voyou art est là au moins ba tangati mais l'autre comprend que art est là au moins mutu art fait quoi ça là pour artiste pas à la bien on comprend et puis ça n'a pas si derrière ko tsambo ndé nga za poso 50 loro moko pas ministre et puis na gouvernement nini ba ko ça pour na bino ba comédien donc pour na biso ba comédien ba tongela biso na salle na biso na munene za ka uniquement pour na biso ba artiste ba comédien spectacle et pour na ba spectacle to ko tsa bala et tant bala na côté vime ba foutela ngo ba artiste au bazar enregistré na l'état et là on y ko proposer pour gouvernement salle pe pour bino bo gagner par salle à part salle ngali pe na bazong sono côté ka ba CD. Ouais, c'est sûr que c'est CD parce que CD n'est même pas piraterie. Tant que ça va CD quand aux assir pour bénéficier. Parce que ça va CD peut pas fondre la peine ming ba artiste nyonso ya Congo na nzela no ya poto to za peine na les na poto. Mambo singa o na mona na comprendre ngote ba fongole lo nzelo ke poto ba kenda poto akomba jouer. Parce que yo ndongo za boso ke poto yo momi lobelo komana. Ngai o menga na artiste. Ngazo na ke poto na samsa na ngai a ba za ke artiste. Il y a comme artiste de beta ni bali. Oui, chapitre 16. Ozo ambrié biso fort. Franchement, toute cette émission maintenant Sabino, la question que nazo poser mais façon on répond non, il battait sur les années. Bon, toi qui t'en as mon qui pour au matipe moins trop. Idole non à Arizana. Vejani. Ouais, idole non à Vejani. OK.
Na Congo awa so eza so de tanga 10 personnes ba sa fierté ya comédie. Vous allez plus rapide. Et puis vous créez nos polémiques parce que monsieur est anti-polémique. Tant que les 10 personnes ba sa fierté moko na biso Congo na art. Président vie de loin. Président Saïsaï. Moi mon qui sous diata. Trois bakoki na ba. C'est long. Nande bi na monde. C'est long va vite sur les aveli. Et bon sobe. Ah. Ve na habité hein. Et bon sobe. Te soba za ba magam na ye. Mais ngani na. Monsieur ngana d'aide so comprendre question ngana bitangela ngai di. You need this. 10 oh ba ça la fierté à comédie. To cheka avec sobe na rati. Et tu pour na sengi? Non, pour sengi te. Fais pas beita ba mal. Bon c'est là selon yo. Te bon yo tanga o ba ça la fierté. Comme ça quand tu 10 ans on do bakiselo kaka tanga o yo yebi ba ça fierté. Bon pour na ngam na ndana tangi vie de loin. Président Saïsaï. Moi mon qui ngana balancer on a bani mais tout taper bato ba sala même pe buibu ya sala na masto nada. Tanti linda. Et pas ça là vraiment non na senti vraiment mo be kozo kana ba suluzolo chombo ra ne to so la wanda ba 6 bon nga suki wana pona nga pona nga et sobe natanga ki déjà natanga ki awatanga ki tana sengi pardon otanga 6 bakisela biso 4 nanyo petit nanyo Aïda pas bêta oui Aïda pas bêta ouais 5 encore 3 Aïda pas bêta nanyo na mon ke konzo pe ça va et si à part konzo c'est tout oh kikedi va bêta ba blon mon ya kala velinga zonga suka mtakomene ba blon asika mais va comme zonga susu est-ce que ils appellent battement ba ça succès mais ba yebité na comédie battement yo mo na biki moto ça succès mais ayebité et ya na ka lupemba so baza selon yo selon conception tentem bintu ba ça lo mo ba yebité da ça ne succès mais ayebité ya lo ka ba succès mo net na yo asala ki na yo o tukufa o na yo kaskasu wa beta mais ami batelo ni asala mais ça qui grand artiste donc paix à son âme. Parce qu'on est dans le milieu de comparer na tentem binzo na mo leki na succès to leki na savoir faire succès za mambala te succès za mama we baté succès za ka te comédie on comprend ya mo mi Hervé dikam me mon ba a oyo to bo ke na mo trop liboso po Hervé nga dana kabela mutula mutupena boyo zwala o kabe mutula mutupena zwila na simono pena asameli mbongo na yo pona ni oh mais bakanisa biso ba artiste batokisi bakanisa biso ba artiste batakisi babike na batakisi moi succès muke na TV ba mona yo ozwa problème te Hervé ozwa problème te mangamba aroyo Hervé c'est que ba mona bino pena ba nzela mabe on aime so ba bulo pe bon nzela mabe ndetini même so le cas placement bien tete on ba talika atia na le pont mo na bino dimanche to ke bino sur église na tongo na ke luka msana nga o elesa Lopez na Anton ay na simana ngwe ko makake muntu ana ba moto vraiment to sepel na passage na yo na émission na biso confirmation na invité ceux qui sont na bateau ba autant d'émission et lo nini ba ko retenir ouais merci vraiment na émission na biso ya lelo elo vraiment ngana senga bato ba retenir na journée lelo ezake baya ya to sa musa na biso ndenge to yebeli to sa boulot parce que na kala to bano quand ça ba boulot moi ba voyu ya bato mo batanga te banini mais lo na ko comprendre que non ezelo mo bo vraiment que non faut to sala ngona bokebi trop pour si manango makamba bien ezali yo ebi na temps to za vraiment na temps ya biso ba artiste donc biso vraiment papa na biso Félix a biso ka biso penane ba komo landela biso et c'est que tant to sa makam na biso to yeba nini o to sala to yeba nini o to lobaka to yeba nini o vraiment que non to ko sala po etombola art na biso lisusu ya mboka o Congo on comprend donc souci na nga vraiment ne yango wana donc to lingana pe to lingana on comprend ngana te na mona artiste mo ya mboka boy bana ofingana ne na mona ba mikolo ba papa na biso na boyo tanga kombo mo ba débat tour na ba TV papa nani te na otanga ba kombo te wana baza ba koko
moi bakoko penza donc nakotanga bakomona bango te na bona zo problème na bango siko neti pe mikolo mamba ba passeport rouge et zo régner trop to mona dajo azui kofi azui na ngambo ya musique neti to bi na ngambo ya théâtre ba pesa 5 personnes euro pour na 5 personnes so ba pesa ah faut total la pena pour na vraiment Hervé Dikambi to ko satem to pesa ba vers na gauche to banana na bango na gauche baza komba za moko gauche za moko muyombe ton na che ba abimisi ba nebele za pluriel abimisi ba nebele c'est sonani la bi 5 après sa présence ça vie de loin parce que ba vie de là ba c'est ba blomo na moko musique ba papa na biso masum de blende et ba nani susu ba président Tito ba tuana ne pena ungana tangi a raisonner bango po ba sali pena ozana promo na isobe président l'a dit non, c'est un problème na président l'a dit ni wala ba président na ngai ngako nazo attendre. OK, c'est bon, merci beaucoup. Nali to ke mulai. To comme na suka to chité déjà. Mot de la fin pour na bato balandi biso na imto ko lobani. Merci vraiment et non c'est là vraiment ming beau contacter car non alors ali bosono sur Facebook chapitre 7 soldat lipanda. Et ami balé numéro na WhatsApp est vraiment 089 012 38 98. So bengi oyamanga moko chapitre 16 artiste noir artiste parents soldat lipanda et na pesa suba merci vraiment mingi na bato ba soutenir ngai et pourquoi pas hein, David Kalonji hein, Dieu donné moulanga Emma Moussieta la bière de l'ex m'dala etsangan so na la tibo eza pona Emma Moussieta hein, pourquoi pas papa Alphin donc tout ça vraiment hein, famille nanga mobima famille Ngouramila et famille Kumbu pourquoi pas Hervé Dikambi moko et président nanga gauche Mobutu dans ce chapitre 16 pourquoi pas Ngoma hein, petite sœur nanga Tabita Toroya Maramozali donc merci vraiment mingi diplomatie chinois bato ba soutenir ngai on est là toujours donc tozali toza merci vraiment. OK, merci beaucoup. Plaisir Zaki Bisso na HDD Solutions TV to yambela bino artiste comédien chapitre 16 to komina suka ya masolo na biso na sima caméra eza tozalaki na Randy Dikambi les trésors de papa Hervé Dikambi papa solution et puis to zalaki assisté na Tanza donc soki nzamba zongi te to kutana mikolo ya bye.